Matondo bandeko balandi émission baindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission baindo bola mukeko ya ko mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basouvertement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yeto ndankita talantina ne songia dila fu mokusu kia muzanga panda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka fu mukimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina bongo manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka tokolike cadre ye bimi bino mopaya ingeta toze kolanda bango malembe pole soko na kodefata nkota ya bandeko ranga baswahili mobiange mina biso ya mokolo mwalelo ngunza manoka matomina bomo mesano bazeli susu bato ya kotalisa te o miso mabino na bango nde tokokabola mwango ngai epesameli biso na mokolo mwalelo ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele matondo lisusu na bandeko balandi na banzi nzoto ezali kinya kati etumba etozali na yango ya lobi baloba tosumoyindo matondo mwa mikolo basanza eleki tozwaki susu bino te na bilobeli na biso ya mosala lolo lokwa tozwi bino toyebana ino mosala ezali kokenda ndenge nini matondo mingi ndeko ndombele ndenge tolobaka ntango nyonso ete tanke bayindo nani babiki te na banzi mosala ezali kaka makasi mosala na biso ekosila na ntango oyo bayindo bakobika atako bokomona biso penza te na etando inene kasi na CCC tozosala mosala po ete lobiko ya bayindo eza automatisme te eza te ko lalo la muki bayindo babiki ezosenga na biso tobunda na aile spirituelle tobunda pe na aile physique po ete bososoli kwa koya epai ya bayindo omoni ndako oyo etongama na banzi ezwa basanza pe bambula ebele soki balobi ete bobuka yango bobandela kotonga yango na banzi bokotonga yango mokolo moko te donc mosala oyo biso tozobunda yango na molimo pe bongo na mosuni eza tikotaki te ndenge balobaka automatisme kasi ezali ndenge tata mokili akela mokili ndenge bake mokili ekelama to bongo esalama biso pe ntango tokokende na kolamusa bayindo pongi tokobanda kolamusa bango na ntango nyonso tozotangisa ntango nyonso tozoteya nde bongo bayindo bakokende kolamuka na lisungi ya balongo to bongo fumokimbangu nde kosungi ete bayindo bakoka kolamuka matondo tokomisi motuna Félix Tshisekedi a étouffé bino te par rapport à Sika Touti, prophétie 4e président, Bango président, Bilaka 5e Mayei, a étouffé binote na Mosala. Matondo mingi, bakoki ko étouffé pe bisote, pour ete bada baïni. Samba fumuki bango, eza pe kate pa ina bango, bango ne ifo bana da fumuki bango. Omoni, Congo ekoki te kokufa na 4e président, mais 4e président au fumuki bango la kaka, ezalaki na tina nini. Nde yango esengaka na bato bakoko sosola malamu. Fumukimba mutanga lobaka 4e président lobaka teke Congo kokufa na 4e président mais alobaka ete na 4e président nde tokomona bilembo boye moni lingolo bateke 4e président ne basokisi te yede tokomona bilembo soto moyi bilembo tango tozokota na phase oyo tokokota eza phase mosusu moni fumukimba mutanga sali prophétie fumukimba eza deux phases eza na prophétie fumukimba eza na 1921 eza pe na oyo ya 41 ya 41 ekeleka ko compléter na 1921 mais en 1921 nde ezali programme oyo tata mokelakela ki mpona biso bayindo donc président Tshilombo akokoka te ko étouffer mosala ya mfumukimbangu mais ye aye ko accompagner nde mosala ya mfumukimbangu mpona ekele kokelela likokisi na ye malgré que kobotama ya mwana nyonso ezalaka na mwa kokoso mais maleme mwana kolaka pe mwana sosolaka matondo ngunza manoka lelo tolingaki tolobela mwa moke sujet to masolo maimatali bongo kozala ya bato tolobela bongo affection soko tokodefata nkota
ya bapaya bolingo epai ya baindo ekozalaka te. Lelo mama moindo toyebi mama nde mobateli ya yambo ya mbasi to mwana. Mais lelo mama wana femme congolaise mwasi moindo atie kokumba mwana akei kubwaka na terrasse atina carton abwaki. Lelo biso pe bilenge ye toze kokola banguna na biso ya yambo bato ya yambo biso totalisi mandoki baboti na biso toponi mokolo wana po lelo ebaleni na le 13 biso bayakati toyebi ntina ya mokolo mwa lelo. Me tolingi totuna na ino bino bangunza bokei mingi na molimo makambo mosusu matali kozala ya bato sur le plan physique, on dirait bosundoli yango po nini boko recadrer maiwana na eteni ya molimo toze makambo bosala ba conférence ba colloque pona koluka ko jongisa lisusu na ino vise wana etengami na kozala ya bato. Matondo ndeko ndombele umoni soki toyaki kaka na eteni ya molimo totikalaki na molimo moni be na musuni tozomona na te. Mais tant toye na musuni babengi biso bangunza elingolo bake toye na solution ya bakokoso nyonso oyo ezotumisa bayindo. Soki bakokoso ezali spirituel tokomemela bango solution spirituelle. Soki bakokoso ezali matériel tokomemela bango solution matériel. Soki bakokoso ezali physique ezomoni donc elingolo bake moyindo azolala nzala moyindo azana nzala tokomemela bango ba solution oyo ezali physique oyo kosaleke moyindo asosola mbala moko a comprendre mbala moko pe bon kota maman na kata musala na tinete azwa mbuma ya musala otozana yango umoni na komeka mo muke kotalisa bandeko ya mona meka kondimbola eteni ko botuni biso moi ebimaka mukolo nyonso na est ekena kolala na west na ebite soki ba soi-disant ba intellectuel ba omeka mo muke ko jenga ningi ba besanaka soki eza tautologie parce que chaque jour banda mokile kelama mo ebimaka na est ekena kolala na west eza tautologie te mais ali lolenge tata mokila sali na yozala licencié na yozala intellectuel oyebi ke lelo mo ekobima wapi na est ekende kolala wapi na west elimoli nini makambo na ina luba lelo ba romona biso toye to lobi bayindo bazonyoka bato bazonyokola bayindo eza mindele soki to longoni mindele to koma manamba so ba mindele wapi moyindo ye moko ndele atali ko minyokola soki lelo mama ya mwana oyebi affection oyo ezalaka mama na mwana mama lingaka mwana tozwa kaka boye mabele na moi mabele ezala na genre ya féminin ya babengaka la terre na français moi eza na genre masculin tata lingolo bake moi azali tata mabele azali mama na contact ya rayon ya moi na mabele nde ya obilona to bikela bosobota nzete azokola biso mpe bato tobotami na mabele tosalami na mabele na nguya oyo moi azopesa bon tobwaka soi tokobwakela o na mabele tosala zongo tokosalela o na mabele okufi bake kokunda na mabele lingo bake mabele azosupporte charge nyonso oyo moto azalaka na yango omoni kobanda na ye ya kobotama tia okende kokufa charge wana moto azosupporte eza mabele lingo bake affection moko tozalaka nango entre biso na mama mabele. Bon, ce qui affectionne les alaka, pe bongo ekabona te ti lelo. Bon, comment expliquez-vous lelo et komi mama ya moyindo akoma na niveau ko boka mwana na ye. Ce qui ezali pas cité. Siko ya mo siko pona ko to traiter pas wana, il faut to traiter cause. Et lo koni esali moyindo abana kolala nzala. Est-ce que moyindo abana de kolala nzala ya mundela ya? Moyindo abenga mundele mputu. Abenga mundele mputu. Puto ezali eza pauvre nani yango bilemoni oyo elakisaka ya pauvreté okelela kolia nyonso wana eza na kati ya pauvreté mais soki biso tobenga bao bamputu elingolo bani bazalaki bapauvre mais ntango oyo mama na biso abengi bindele bamputu ere wana bango biso bazali na état de nini état de force babakaka bana te baoféline ezalaka te bazalaka ofélina te na ntango wana
mais le va filmer ya tamani na tango crise salini et koti mais cause o sali crise kota isa mundele le lo batumi ba lo bate bino lo bilaka ka mindele bolo bilaka mindele ah ndeko ndombele na coach na ba joueur ndenge to beta ka match ya Léopard ndenge to tala ka match ya Léopard poni ba senga na ba coach ba démissionner et ce coach mutakota na terrain pour na ko beta balle to bongo système o ya taka na terrain o police akeki na pas des système batu ba kondana ka coach ko la des système o ya saini o ya tie lelo so ba mindele ba yindo lelo to sana ba intellectuel et que système o mindele ba kotisi ba tangisa ki biso na ba classe na bango nde yango esalike ba yindo ba nyokama so to condamner ba yindo to condamner système na ba ni système to bulisa sikoni système wana oyo ba yindo o mindele ba saini ba kotisa njoka mindele ba taki yango donc yango to condamner ka mingi banani ba mindele lelo oyo tozwa ba président nyuso ba leki na Congo pe na Afrique batangi na école banani ya mindele est-ce que ba président nyuso ti bazalaka ba président bazala na intention ta ko bomisa bazala na intention ko bomisa parce que na papa monti na kata ndako na ye alinga ko bebisa ndako azana pusa ndako ne salani e mata mais ba bongisa te po dani parce que système moko mutu salani mutu côté na ki bango ndeti na oyo biso bangulta to yi pour na ko éduquer lilo to ko lo badeti taux de mortalité batumi bazokufa na kata bayindo liwe komi eloko kosakana lelo memi ba cercueil ikomi kotekama lokola nguba bamusuzu biso kala to bino mobo yebi pompe funèbre ezalaka ndeni ezaki eloko moko ya kopatama bozobanga kokoleka esika koleka kokiati ya miso mopanzi parce que ozomona ke soki atie odika kokufa kunebembe po ntango etambola okonyata makolo ya kunebembe te makolo kovimba soki otamboli na babingeta lelo ekoma mwana mokepe akona ozwa cercueil atie na lipeka azokima na mbao donc bato bamesani na lewa epusi pene na biso bato bamesani na lewa siko tozana ba docteur est-ce bazosala ba examen de conscience pour ba yeba ke liwani zo mutawa to boy ba docteur pe ba ko kanga ba ndoki na banda na église moni docteur ba ko kanga ndoki oleki asala étude ya ko yeba eloko ni zo sala ke taux de mortalité sala ni e matana kata ba yi siko docteur wana na église wana o batangi atangi na école ya banani ya mondele akepe na église ya banani ya mondele donc ba bomie nini physiquement babomie pe spirituellement siko mutu wana kososola ke kolia mutu tosala ke bato bakufa mingi alors sosola te omoi siko pour moi non siko tango fumukima akoya akotinda bambunda bayakne kolamusa conscience ya bato kolakisa ke te soki mutu azokufa kokufa eza mingi epai ya bato ezali po ete bato bazolia eso malamu bato baloba kolia nini kolia même il faut kolia biloko eza naturel po ete tota muteko etongami naturel lokola yango etongami naturel il faut pe mutalia naturel lelo bato bakomi kosilama makila ndeko nombe ekomi msu mwana botami mwana kutu te na mokolo même makila pe salini esilie mais mutu wana soki oke otambola omona chaque jour mutu wana aliaka ndunda baliaka matembele baliaka ndunda baliaka matembele mais bandunda oyo akala ezalaka makile bana kosila te mais bandunda lelo makile bani kosala ils aussi là mais il faut ba docteur basani ba kota sur na kata ba recherche eza ba engrais chimie oyo bazotie la biso na kati ya Babylona nde ya mutu yeke no si ça faire parce que faire nde ya mo ke la kopesa globule rouge na kati globule blanc na kati nzota mutuni reproduction makila mais ce qui fait wana eza li souté ba ke ko ba bomi ngo apeta engrais chimie eza lo lenduna ezole penandu au lieu de produits sur sima bambula ndi liwe ko ya makazi ese bato bazosala étude wana ba docteur na biso bazosala étude wana kete to sala ba effort to luka nde kosilisa ba engrais chimique to luka ba engrais naturel ndenge ba koko na biso kala batilizaka ba engrais naturel yango esalaka ke monde de vie ezala mulai to zwinde tilelo banda oyo mundele atia ba tio ya régie des eaux ya mai tilelo so tamoni na bakwe mususu ya mboka oyo na Kinshasa awa bomona tio oyo data bana mundela sala atika yango tiko bolongola tio wana botana na kata tio wana eruya tiko mai chaque jour elekaka na nini na tio wana tiko tango eruye saite wana tango mutazomela ngo chaque jour ekokumbela mutu maladi te ekokumbela mutu maladi nza bolimbi sito kata bino na ino moke okendaka malembe po akopesa bongo pole na bandeko bazé kolanda biso mais bozé komona teke mongongo moke mongongo na bino bangunze bandiko koma moi bolembe seke moi faible soko to koloba
mpo batondire balembi bino basusu bamoni tozali na ntango ya mondialisation bosangeni ya mokili tobalena na mondele na ntango oyo bakomi mpo biso tokenda na esika bino bokumba sango ya bozongaka kaka nsima kokondanaka be mondele or na ntango ye soko totongi nde boyokani na bango tokoki kotia pa kopusa na pene esika bango bali mais message na bino moni te soko te lelo ezali kozwa ntango mpo bato bakomi komona bino trop archaïque mwa bokala mingi ndeko ndombele bachinois na mindele bayokanaka te nabandi bayokana chinois na mindele ayokana mais chinois garda identité na ye mindele ba garda identité na ye ese mindele akokende kotia loi na Chine nandimi te chinois mpe akokende kotia loi epai ya mindele nandimi te bon ndenge nini epai na bango kuna baosalela complémentarité mais epai na biso fait dans la domination après bayindo mpe baondima domination omoni est-ce que na domination nini tokomata lelo oyo toza na 2019 babandi kokolonize biso bana mbulani baaméricain tobandi kokopere na bango bana mbulani edi baaméricain bazwaka mobutu ndeti mwana na ye mwana ya mobutu nini baparent ya mobutu sikoyo lelo oyo tozwa nani baaméricain mo basala nini na kongo nde lelo bakosala mutu abanda kolanda na lisesemo mpe mutu abanda kolanda yo na lishete abanda kolanda yo banda olanda yo kaka mbangu ti okomi na njili obi te na telema na yo na kotuna mutu wana so nini nango azolandelanga ntango yo telema wana okomi na souffle ntango telemi okotuna ye so olandoni otina banenaka obangisa yo tala mundele tel que soit totamboli na forme nyoto kotambola na mundele jamais akolinga moyindo akompere na ye soki biso moko tomibikisi nanu te parce que problème toza nango eza nini il faut biso mona ye bayindo tozonga ndanu bayindo toluka organisation entre biso na biso ya bayindo ntango sikoyo tobanda komata ne mundele akoya sikoyo mpona tokoopere na ye mais soki biso tokozala kaka na systeme wana ya mundele ata tochange 1000 présidents ata tozwi meme oyo abotami lelo akiti bu afrique mpe bomu congo ekobomwana te mais ngunza toyebi te c'est vrai mondele azali na badone na ye mondele azali na bizaleli na ye ya mabe mais mondele wana ayebi koprotege bana totongi na motu ya masuwa na biso ya mokolo na lelo epai ya mondele wana soko moboti moko ayebi kozwa bopeto ya mwana ya ye te social récupérer mwana po ateya directement et indirectement na baye ya ye pe baye bakei ko immigrer to kofanda na mboka na ye mwana zentina tango yo biso to yebi ntina ya bana te mondela sali nini to ko kai ko copier ye mondela sali penza nini po yeze ko lakisa ndakisa matono mingi de kondombele tina zolo baboye bozo comprendre ka te mondela jourage mo e pa na biso kamusinga pasinga na lobi boye na joueur na ba joueur na entraîneur pour ani ba benganaka ba joueur ba entraîneur ba bengana ba joueur te eza po ete joueur azobeta na système ou entraîneur asaini apesiye omoni lelo oyo Congo ezonyokama lelo oyo Afrique ezonyokama na système nini na système oyo mindela sani instaura awa siko so na posa sikoyo Congo elonga na passe il faut tolongola ni tolongola système parce que tout zonga avant mondela ya tutambola na système ya ba royaume siko Afrique ezalaka na ba agression Afrique bazali ko bwaka bana ba Afrique bazali nyoka ma bazali ko bana na baona bango to mwasi na mwasi mubali na mubali ba Afrique bazali na ba shege bazali kite zoka komona PD ils ont en français tout dans la langue. PD. Ils ont en français. Si on a linga la PD d'année. Ils ont été. Ils ont le baco qu'on a mis sur la saline. Ils ont monté. Ils ont allé dans le monde. Ils ont sur la copie. Ils ont PD la saline. Bah comment? Si on se donne tout bunda, tout zongane, tout ça là qui bat. Yo kasi qu'on linga moana. Mundele ba on a fait ça qu'on linga moana. Il y a mon ami mindele tant to yamba ibango. Ah tu yamba ba on dit. N'est-ce qu'on a qu'on linga?
biso bayindo te toza bato ale yambo oyo tolinga mokili mundele te parce que soki mundele alingaka bato banda mbula nini mundele bandi kozwa bakoltan na biso kozwa baminere na biso bamatière premier na biso ye moto aza na bolingo esika oyo yakenda kozwa bamatière premier peuple wana oyo bazalaka na pasi mpo na bongisa yango te mpona kolekisa bolingo mais aokende kobongisa na mboka na ye azwi matière kote mosusu bato batikali na crise mais mboka ndeko malamu te mundele alingaka te omoni mundele nde moto akabolaka bato balingaka bato eza nde biso bayindo yango omonaka boye omoni kaka mwana oyo biso boye ezaka problème nini ezaka problème tobosana kaka bokoko ndeko ndombele yango wana eza clé ya kobosana kaka bokoko parce que soki tozongi na bokoko na biso ntango nalobi na ebandeli nalobi boye moyo abimaka na est akendaka kolala na west eza tautologie te chaque jour mais eza na intellectuel moko te atelemela tata mokeli mpona alobaki te tata mokeli lelo oyo moyo ebima na non ekolala na si aza te bango nyonso bakendaka na classe batangaka nini ebimaka na west ekendaka kolala wapi mpona mi bandima baboyaka yango te soki ekomisiona eleko ete tata mokeli atindi bangunza baya koloba ke bayindo mindele moto aonyokola bango ekomi te ifale nde mekende bokokorige moi lelo moi kobima na est te moni eza nini epai ya bayindo ezali buzoba nde moto ezosala epai ya bayindo mpona bayebe te maître na ye parce que moyindo amonaka soki atiki mundele c'est comme si akozwa buzoba c'est comme si na part mundele mayele eza te na koloba na eloko moko eyebi ke pesi akimaka liwa pesi akima liwa soki esika wana koti éclairage kaka ata elili ya motu akomprendre ke moto alinga asala nini aboma ye asala nini akimi wana esprit te mayele nini esali pesa kini eyebi ke eza na bapuku mosusu bazala kotie motambo puku mpena ye atali mpena motambo akomprendre ke oyo eza nini eza motambo ake kolia biloko eza na sani na moto akimi oyo eza na nini na motambo akomprendre te ke oyo eza piège siko eloko esalaka ke moto akomprendre ezalaka esprit te ezalaka esprit mais siko moto oyo akotisaki baesprit na bibwele aza mayele to aza so na base aza mayele siko soki tata mokili atia baesprit na bikelamu nyonso wana eke apesi biso mpe bayindo milimo na biso siko tata mokili aza so bato aza mayele tozwa siko fumuki mbango lelo professeur fumuki mbango ezozwa rage lelo bato nyonso bakomi kofanda kolobela komba professeur fumuki mbango atanga wapi nana nga opesa nga niveau ya étude ya fumuki mbango to classe o fumuki mbango asala mpona apesa prophétie koba na 1921 ti lelo ekokisama donc tata mokili azala na niveau te parce que moto asala manga aza na niveau te siko ntango atindeli bino batindami boyeba bien ke tanki motindami aye aza neti koko na kati ya libota soki ondimi maloba na ye nde ozwi mapamboli soki oboyi maloba na ye nde ozwi bilakeli donc tanki biso bayindo tozolanda maloba oyo ya bangunza te tokoki kochange ata 10 000 président ndeko ndombele eloko kotambola eza te soki moyindo akomi na niveau akobwaka mwana na ye eza pasi maloba ya bangunza soko bandeko bakolanda te ata tobongoli baprésident kama eloko ekobongwana te ngunza nasimbi wana mpo nini c'est-à-dire ngai nazali komona ondire kaka ben kote ezali kobongwana kuna na église de reveil kuna bazali kokanga bana bandoki bakangi baboti bandoki soko mwana ndakei azali na kokoso bakangi mama ndoki bakokoka kolongola kindoki te soko mama nda azali na kokoso akei bakangi mwana ndoki bakokoka kolongola te wana kuna bakomona démon sorcellerie inconsciente sorcellerie soko magere soko nini kuna basali bankota na bango toyeye epai ya bangunza oyo esengi mokili eyoka bango bangunza mpe bakangi bandoki bango mpe bautilize nkota na bango okuna mafola soko mafola kuna soko kinchusili ndili soko nini babongoli kaka elobeli mais kuna bakangi ndoki awa bakangi ndoki kuna soko bakoki kolongola te awa balongoli diode na nzoto ya moto awa balongoli pile batterie na motu ya moto nani ngunza oyo bato bayoka mongongo na ye ngunza oyo apolikopie mayema zai koleka kuna na eteni mosusu abongoli baforme ngunza matondo mingi ndeko ndombele omoni motuni otuni na koloba boye toza na diamba toza pe na koko ya diamba toza na wangila toza pe na koko ya wangila
et c'est d'abord que tu regardes autour de tata mon pas nous sali wangila au sali pe kokona ce que tout na tata mon qualité c'est que wangila est dans la tina nango kokona mo pe faini est dans la tina de ngolo banini mais si ka nyonso ba to ba lonaka eza pe na be matiti mususu sala rani et bota ka place wana mais matiti wana eza ya ngote oyo yo muto sala ni olonaki donc et si ka nyonso beba ezali ma bezali okomona bolamu mais bolamu oyo kozala et ozala sika mokie mais mbeba ne kozala nini eza ebele ezali o mindele bayaki na yango bakangi bana bandoki ebele sikoyo mindele bakoyeba ke lokola milimo oyo il faut se reproduire et qu'on reproduit dans elle positif comme peut aussi la reproduction dans elle négatif na tango oyo fumukimbango alaki bangunza ezapela bangunza oyo baomona ke pona balia mbongo malamu pona bazala neti ba pasteur balanda système banani ya ba pasteur parce que ya kotala mission te oyo fumukimbango pesi mais kotala nini mbongo siko so ekomi comme mbongo akokanga bandonde ba pasteur ba okanga te akokanga ekokani te na ndunda oyo to njete oyo to matiti oyo boti na kata bilanga ekokani mais mukolokolo matiti to kolo bilanga koya kosala kolongola matiti akolongola matiti mabe pona kotika oyo malamu donc tozokende muke pona bomona baye oyo bangunza oyo tata mokela tindaki na ba oyo bazala ezateke bozela tata moke ngunza lobi tata mokela ndeta koya pona kolongola te kaka bato bazolanda biso nde bakososola oyo bangunza lokuta oyo bangunza nini ya malamu tozali parce que mingi ici basosoli tengani na zabo na meka na ngabo isima na ngote ngani na zabo na meka tala vrai kingunza ezali kolakisa mutu boyebi vrai kingunza za boyebi mutu ayo ko découvrir pas na yo boyebi parce que tata mokela tela mokilo na kibo na boyebi lakisa mutu moi e uta wapi pe tata mokela kela moi ndenge nini parce que so mutu ayebi ndenge bakela moi soki mutu wana za likabo ya kosala eloko akosala ni akozwa boyebi na yo asali recherche nango akepena ko palper moi pona kele ko kela omoni mais soki olakisi mutu kindoki ebiki bakoko bayibaka kindoki koko na biso bayiba kindoki baloba ndoki kutu sala na ye siko neni koka loba ndoki sala na yo mutu ko kangando mais koka loba ndoki sala ni sala na ye siko adage wana koka loba koka kosa na koko na yo na za maye moni ba pasteur ba ko kanga bandoki parce que religion na bango yebi na bango ezali na biso ba yindo te c'est normal soka moni mutu moko mwana moko bazana bwanya zana sagesse akangi nani ndoki patazo tala epa ya mundele epa ya Yesu makambo asala nini ayebaki nango te mais pas na biso ba ngunza te epa na biso ba ngunza te ngunza tango yo omoni mwana ndengo wana azo aoloba makambo ki mukolo directement il faut comprendre que molimo eza na kata mwana oza molimo ki mukolo parce que un an molimo mwana pesa la kate molimo mwana ko za la yamsuka eclipse ndenge sala makambo ina sande kutani milimo afike sala nini ebota mais milimo nyoso ya ko bota za ki mukolo lobande oya sika na mukili parce que mutu pa ya sika na mukili mutu pa ya sika na mukili ke nengo ozalaka na mukila molimo première incarnation na yo ya na kata mukili ndeko yesika mais wana okobima ndeti mwana na mukili parce que yebina mukila ngote mais za na bato basala ba expérience ba yamba na ningi na kata mukili donc molimo bo mwana ezalaka te même oboti mwana no lelo yebake mwana na za kokwa kala moni aza kokwa kala ndi wana yo boti. Donc problème oyo les pas ya bangunza wana c'est normal parce que na tango nyos o ba prophète bayaka ba imususo ba prétendaka ke ngapi na zabu ibazanga kate mais yango justement message na bango ezwaka ba siècle pour efanda pour biso tokoliki ya moto azekolona azekolandela milona matiti ya mabe eliaka vitamine makasi koleka matiti ya malamu yango bakoko balobaka oti milona na yo esengi kosakulaka kokendaka tango yoso me bino botiki na matiti ya malamu na matiti ya mabe sangana ekola elongo tokei na bible te yesu atikaki yonso po mokolo yako kitande akabola matembele na paspalu matondo mingi il faut se otala bangunza ngo oyo lelo bazosanisa potopoto wana na mai yango baza esika nini mpe baza combien faut tanga bango baza combien soki otali omona misusu bamekaka baza biso tosolola na bino ndeko ndombeni mbala mingi na beteli mino masolo moko kuta bima loba kwatuleni baza aza wapi
tant que solo na bino na yebisa bino ke mbakala mingi ta ko bunga sikwa za fumuki mbangu aza mutema ya papa oyo ezala mutema munene mais soki ngonga na fumuki mbangu ekoki ebetaka fumuki mbangu ntaloba ke il faut motangisa ya eza biso te ndingolo bake fumuki mbangu ayebaka il faut boyeba mokive sala nini eya siko ngunza oyo akobana na ntango oyo motangisa azali azaka na ngunza oyo ifa yeba boye aza na boyebi parce que bayindo baza na posa boyebi soki tolobi ke Congo ezotambola bien te ingolo bake baye oyo bazokamba Congo baza bato batangi so totangi kobanda oyo tozwi indépendance na 60 ti lelo baye nyonso batangi bakambi Congo zo baza wapi aza te bango nyonso baintellectuel mais ndenge nini Congo etamboli te ingolo bake baza baintellectuel te ki intellectuel na bango ezali mpona baservir nani mundele siko il faut ba vrai intellectuel ya religion africaine ya boyebi ya bayindo il faut ba kosala ni bayo kamba Congo mais siko il faut ba intellectuel ba zawana batikela bango accès bien moni même parlement na biso ikoke kosala ba docteur na ba licencié kaka te il fallait tous appeler représenter ya mutapusu na parlement tous va représenter ya ba benga bato ba mimakelo babenga ba futu banani ba porter représenter ba porter azala parce qu'il y a eu pas ça banani ya ba porter yango nde babenga ka parlement nde ba kosala mibeko kolandela système na bino omoni mais lelo oyo nde to tambola na parlement na biso za banani eza mingi ba soi-disant batamayele o mundele atia donc système a mundele de kondombele nde yango ezobebisa bayindo lelo oyo na ba pasteur balobani molimo ya mabe baobenga na milimo mabe batu mingi bakena na l'église pour kobenga na milimo mabe batu bakota ba jeune pour kobenga na milimo mabe nzoka bato bosala ke milimo mabe ezalaka na bafulu tango yo fulu eza pene na yo lelo lali na sola fulu lobo leli na sola typhoïde ekoyate ekoya typhoïde eza molimo na moto ya mabe isa ya mabe siko bonzambe il faut ya kolakisa yo ke soko za na posa ko za na molimo malamu longola fulu omoni vrai bonzambe yango wana mais christianisme to fani na ombula nini mais lelo mona mama to teka ndunda liboso na ye potopoto asisi ko teka ake na église pasteur aya yebisi ke yo ndingo za boye tibana no ba obela ndenge ba obela ni wana ndokeza etel njoka matembele oyo atekaki esika fule ezalaki yango salite wana kena olesa moni bana siko bana babeli ole molimo emonake bana ana ti bazobela matembele ozoteka mais molimo ekokanga tata mwasi siko wana liza molimo ngonza monoka bino boze bongo po nini christianisme baze kote ya bato bolamu bazilisi bato paradis wana tolobi objectif ya christianisme bato basala malamu awa po mokolo moko bakokenda epai ya tata nzambe kuna tomate yaka monene lokola kokoti mais tokamwaka entre parenthèse po nzala ekwala te bongo tomate wana bakolambela ngo eloko nini wana nga nayebi te toze koloba ndenge baloba kuna tomate monene lokola kokoti okoki mpe otindi lion kenda kuna zwila ngai eloko na ngai yela ngai bato bakotinda lion islam epa yei ye pa lobi makambo ya paradis kuna na paradis basi babota bakozonga vierge aloba oyo ye aloba sika message ya bangunza etei bato nini biso pe paradis na biso bato basala malamu awa po bakenda nango na mwa mokuse bato mingi bakangamaka na motu na ye baze kolanda christianisme mpo baespere paradis esika mpunge kobanda kobeta palalala bato kobina be kobina kuna maladi alite islam a défi pe enseignement wana sika ya bangunza mama ndunda bana basili makila bino bato basa malamu po akenda lola ba kenda kolia tomata monene bino kuna ezete matondo mingi ndeko ndombele omoni masolo oyo christianisme ebeta eza nango lokuta parce que eza na mutu moko te akokakola ngai ya leka auta paradis yango aye alobi ke ngai nauti paradis aye mpe na preuve te wana
ya pomme to aye na lion parce que quoi kuna bazali bomoko na lion aye pe na lion baleki na TV bitala camarade na ngai ya paradis ye ndeto ndimi mais lokola bayana ba lion na te za lokuta mokila molimo ezali mais tika na beta lisolo oyo pona batu ba comprendre esika mokila molimo ezala omoni lelo okoki kolala oloti ndoto ke ozokende ndakisa neti na ville osomba eloko moko boye me yo olalaki ntango kolamuka nzoto ezaka sur place obeti lisolo wana epai ya moto alobi te yo okendaki wapi oyo te ezalaki ndoto ndenge olobake esika okendaki wana nde ezalaki mokila molimo sikoyo eloko nini esarivaka ke ndeko na bino azalaki na bomoi eke akufi nsima mikolo aye amonani epai ya ndeko ayebisi eloko bokei mpe esika eloko wana ezali oke mpo mona eloko wana ozwi yango mpe ngolobake mutu wana oyo omoni akufi physiquement mais monde moko boye ezali libanda esika towutaka ntango toyaka kobotama omoni nga nalingaki kutu nameka kokolisa nde bandeko bayino parce que likambo nanu ya lola na nini ta il faut kozwa ngo nyonso kobwaka mwa bloc biloko wana tofani nango a 5 siècle ndeko ndombele apporter eloko te mais kaza grande partie ya bayindo ekangi cerveau ya pato ekangi oui yango tozobunda mpona yango yango mpe toyeli mpona kolongola bato na eloko wana oyo ekanga bango sikoyo il faut bato bacomprendre eloko moko boye omoni ti tozotambola boye ti tokomi na esika tokomi eloko moko elekaka epai ya bayindo ezalaka ozoloba ndenge ngunza manoko azoloba boye eza na bato mosusu akofanda landi émission afandi afingi olandi afingi mais ngunza manoko atanga kotelema mpona atanga koloba lisusu lobi akofinga te mais ye azokomaka akosala nini kofinga sikoyo ezalaka nini oyo ye mutu wana ndenge azokende kofinga bangunza eza ndeti examen oyo bazopesa banani bangunza soki yo olandi ye yo mpo ofingi ye moye omata eza te yo mpo okiti bokokani na ye mais soki okipe ye te nzoka ye na ngambu na ye azozwa babilakeli na tanke oyo azokende kofinga siko elakeli oyo azozwa wana ntango akokóma na ngonga na ye ya shiti na ye parce que na bomo ya mutu azalaka na elanga mutu mpe azalaka na mbula ntango mutu azalaka na elanga eloloba nini aza na difficulté do azoleka na période na ye ya difficulté ntango mutu azala na mbula seka azoleka na nini na période na ye ya mapamboli siko ntango yo okomi na période ya mapamboli il faut salaka effort ya kosala bolamu mpona ekende kokombre na période na ye ya nini ya difficulté nde yango esalaka ke omona mutu afandi boye amoni bangunza lokola aza na mbongo na ye oyo eza nzala moto ezosala bino bongo omoni akomeli banani akomeli ngunza sikoyo ye ayebi ne importance ya ngunza te nzoka azobosaki ngunza azali mama ya mokili ngunza azali mutu ayebi nani ayebi mokili sikoyo yo okomeli bongo sikoyo soki ngunza kota azalaki alobi lobaki ndeko wana abotama na mabele te nzoka mama ne mutu azosala nini azolakela mwana yo bomoi nde kozala ndenge nsima ya kokóma na yo so na eleko wana ya donc bayindo bazotambola na mokili bayebi teke mokili eza na mabe mokili eza malamu ya mokili ntango oyo ozozwa mabe ya mokili ntango mikolo wana ozozanga sikoyo ntango yo ozozwa luka kobombaka mpo ete ntango kozanga ozala malamu nde mokili yango wana mabe mosusu kolandela betinda oyo batindi oyo toyaka na kati ya mokila mosusu tokenda kosambelaka yango ntango tozongi na mokila molimo nde kokoki kosamba kolandela misio batindelaki yo me ya mingi tozwaka yango awa na kati ya mokila mosuni ndeko ndombele omoni likambo ndeti don oyo nakendaki kosala don esika boye nasalaki don esika boye nasalaki don esika boye eza eloko moko ifo bayindo bakakomprendre bayindo lelo toza mpena na bato mbongo te epai ya bayindo toza meme na bateknicien te epai ya bayindo toza meme na bato te ya mayele baza te me fungukimanga loba na ntango moyindo akomiyeba nde akosala mingunduka oyo ekokamwisa mokili molimo sikoyo lelo oyo bangunza bayebi lelo bangunza bayeba oloba na bino te il faut tozala na boyebi soki tokomi na boyebi nde yango ekosala nini tosunga sikoyo ifo boyebaki bangunza wana ti bazoloba baza na boyebi seke bango bayebi
siko tango nga na oluka nini po ete nga na yeba makambo na mais soki yo za na poso yeba il faut pousser na pene na bango lelo on a kata Congo tous na ba homme d'affaires basali mais misana bango bataka te za kaka ndingwana est-ce ba homme d'affaires na biso ba ko se comparer na ba homme d'affaires ba arabe de ko domaine intimité ba homme d'affaires na biso ba ko se comparer na ba homme d'affaires ba mindele na intimité mais ba monyo sto ba kina kokota même na ba loge ba mindele même ya ba arabe ba mona la quelque chose ba osambela na ba loge wana mais ba bazala kaka puissant ba kolo loge mais ba ngomoko bazala kaka na si mais tango bozo yoka ba nguza bazo loba tango bozo yoka religion ba indo ezo loba ingo loba nini christianisme ebimisa pe basali na yango tobomba homme de valeur na yango tobomba homme d'affaires na yango esalike Europe ezala puissant o babonaka bouddhisme ebimisa pe ba homme d'affaires na yango esalike Chine ezala puissant Islam ebimisa pe ba homme d'affaires na yango to soit dit Dubaï ezali pays moko ba homme d'affaires nyoso basali basangani ni ba kosala Dubaï bongo pona nini des religions africaines ebimisa pe ba homme d'affaires na yango ngonga na yango esi ekoki mais bato freiner ba politicien na biso de bango moko ba congolais bazo finga religion na bango moko parce que na mitu na bango ndele akotisi automatisme mokili salama na liloba njete zala nini zala ne ye pa na pas au mona soki na pousse ne pas bango de fo bango de basali baloba na ga liloba moko na saini na bongi joka bangunza ba bana kolakisa yo na tanga bakoko na biso ba bomba ka mbongo ndenge nini parce que mbongo eza na molimo nango ndakisa moko eza kaka clair ozalaki na makanisi moko boye olobi soki na zwi mbongo nde makanisi wana na osala nini na kokokisa yango l'équipe mikolo mbongo yango esali nini eye makanisi na yo ozalaki nango ebungi makanisi mosusu esali nini ekoti soko oyo ebungisi makanisi ane muti wana c'est que ezali milimo na milimo zobunda molimo mbongo ezali na molimo makanisi wana ezali mais sikoyo fumukima otanga yaki tanga moni mission fumukima ezali kobikisa bato kaka te soki ngunza okelo osala ba miracle na kolongola bato ba biloko na kata lokola za fo ngunza eleko oyo ifa koma na niveau ya komatisa Congo donc azui pena congolais emsu congolais azana se congolais sali nini amati na ba conseil ya bana kopesa ngunza to komena suka c'est vraiment comme ko beje bino ebele kasi toze penza ya kobenda na wapona ngonga bandeko balandi tokomi kosema na libongo kasi maye mingi biso ndeko ndombele tokotuna kezalaka mpo ya kofungola mayele pe bwanya ya bino tango mosusu soko na biso tokotuna te na bino bato bokofingaka moto ya mayele akofingaka te ata imbwa na oko bokolo kosoko pesi bilia akotia kazolo mpo nini bangunza na eleko ye bayei kokoba lisusu misala ya 1921 tokoloba mingi te bokoba kolanda mosala oyo eze pona bino mosala oyo eze pona bino ngunza manoka tobendi penza suka kasi ata na minute moko basumetiere ya baindo bosoto bato yonso babungisa baboti bakendaka kotala baboti na bango tango mosusu le 1er août soko akompanyaki to alandaki loyenge ya baninga ya quartier basusu kutu ndenge mokolo bakenda kozindisa mama na mabele mokolo ya suka po biblia elobi laissez les morts enterrer leurs morts botika bakufi bakunda bakufi na bango ngunza toli nalingi botala penza kamera wana ata na minute moko ya moto sukusama na kama matondo mingi ndeko ndombele tokoloba boye pona bandeko wana mama oyo alingaka yo mingi to papa oyo alingaka yo mingi mama oyo abateli yo abombi yo 9 mois
na ti okobotama papa oyo akolisi yo ti okomi na esika oyo okomi ti obali ti opo bandi musala mukolo papa na akufi lokola asungaki yo ti okola na bandi ntango azongi na mokila molimo to akufi akosunga yo kutu koleka po ete kuna akomi komona na molimo na mosula elamba na ye oyo eza nzoto na ye oyo atikelaki yo esika okendaki kotiango ifo oyeba kobatela yango oyeba koatretenir yango parce que atakei 10 ans ake kokutama yako kokuta mpona na mokila molimo eza na mokolo moko akoya mpona ya kotala yo mwana na ye oyo yatikaki nde mokolo wana akoya aza mpe na mai oyo akoyela yo kolandela divinité oyo akoya kokuta oyo na kati ya mokila mosusu donc nakoteya bandeko na nga soki okei kokunda ndeko salaka effort ya kozalaka kuna kozelaka kutu na uti te parce que uti eza programme ya mindele ata 2 mois to 3 mois komaka esika otiaki ndeko na yo mpona kwa kobatela nakointerpele bayindo nakoyebisa bayindo bo tobandaki kobunda na bino na eleko tolobaki ete toza na ngambu ya politike ti tokomi na eleko moko tolobi na bino tozwi bosomi ya politike sikoyo totiki politike mpona tokende na science mais kotika politique elingo loba teke tozotala politique te tobana kocontrôler donc eza lokola mwana botami mwana na il faut petola ye mwana il faut sukola ye soki abeli kozwi ki tosali opesi ye tokozala place wana mais tokena ngambu ya science po ete science eza misala mpona misala epesama epai ya bayindo po ete bayindo bazwa misala bayindo bakela ndenge mfumuki moko alakaki yango bokoremarke boye baémission mingi tobanda koleka tobanda kolakisa bino ndenge nini baye oyo bazali na makoki ndenge nini bakosala ete makoki na bango ekoma ebele bandeko oyo naye bakoti na makoki te ndenge bakosala ete ekoma ebele bandeko oyo bakelaka te ndenge bakokela parce que mindele balakisi biso eloko moko balobi soki okomi na niveau ya université mpona odéfendre il faut que kosala barecherche eza base ya nini ya balivre na bango oyo bango basali nini bayeli biso nde yango recherche te recherche il faut que kosala yango na biloko eza naturel ndakisa yo ozali ingénieur il faut que ndeko yeba ingénieur ndete na électricité il faut que ndeko yeba mai ebotaka courant ndenge nini okokosala défense na yo na mai ndenge mai asalaka shit na ye mpona ebimisa nini courant sikoyo fumuki mbangu na ngonga oyo mpe na mikolo oyo atondisi yo mayele epai ya bangunza mpo ete bangunza bakende kolimbola sikoyo bandeko oyo baza na makabo na ngambu ya science ndenge nini oyo bakobongola sikoyo mokili mpona tokóma na esika oyo fumuki mbangu aloba eke moyindo akokóma mondele mondele akokóma moyindo na ntango oyo moyindo akomiyeba nde akosala mingunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba na yango tokoti na eleko yango boremarke tozwi ntango mwa molai tobandaki koleka te po ete tochangeaki etape ezalaka kaka bongo meme mwana nyonso soki alingi akola na banzi abelaka soki abeli lokola na banzi na kopesa ndakisa ingeta mwana aza na mposa atambola ifaleka libumu soki aleki libumu nge akomi souple mpona asala nini atambola religieux euti na politike tobungi na politike sikoyo tokoti na science yambo tomata sikoyo science il faut moi zone neti wana esala nini esalama sikoyo toye mpona topesa bino sikoyo boyebi ya malamu ya mfumuki mbangu oyo kokomisa bayindo mpe to mpe bakokela matondo mingi matondo etando eza engonga bosufu tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala